Merci Toto Nicolo Tapega Pesisto. Yolanga Pema Bomoi. Appuyez sur ma casse au téléphone et à comme la pièce en foyer. L'ango, ici qu'on vende, quelque chose quelque chose en zambe, quoi, bien qu'il y a un à l'obéléo. Tout le monde est en zambe. Merci papa, Toto Yokatisi en zambe. Ngwano est bel et bien, papa, pour la boule de l'abso. Père Christ, c'est peuple de zambe. Attiquer la boule. Papa, te disposer, papa, baisse mon thème à la mousson. Baisse ma douille comme ça. Oh, il y a un message dans zambe. Baisse mon thème, il y a un message. Baisse mon thème, ça, la voix de Sika, la composition, tata, mon thème, amen. Alléluia. Merci, Tozo. Partagez qui toqué dans la Proverbe 22, verset 6 par 4. Dans tout temps, on va dire que c'est le mot qu'on voit qui est mort. Proverbe 22, verset 6 par 4. Tout temps, on a commencé. Laksamwana izalamalamou. Weti tango au komo bange abotika yabote. Lakisa mwana bizale malamu. Weti tango au komo bange abotika yabote. Verset 4. Motobo na mikitsaka atosaka yawa. Azonga bumengo lonkumu mbego moya mzai. Amen. Tova. Merci. Thème de nous awa olamu esengo kisabo ba yo papa yo mama kati osika tango oyi sosoli ndebo sala bulamu bosanza tango sosoli oyi potse kimya kati mona yo oyi potse kimya kati bota yo esengo kisabo da bana pote bana tango okola ba omesa likambo wana ba bosa na bo. Alors c'est que pour cause mon abana. Awa badeko na ngai tango tuzako partager na tongo esangi biso pasi tango papa tina biso tukana kubondela na ndako ya papa mkolo atiki biso totate na oyo tali olamu totate na oyo tali engagement ya papa atiki biso liboso na nzambe tolakisi bango ke bolamu wana lelo oyo eningisi eglise eningisi moto nyonso oyo esamboa bolamu wana ezalaki bana na kati ya tiktok omoni bazwi batango na statut ezali papa mokolo bana nzambe leluya nini ezalaka bolamu oyo papa wana avivre mokate biso eza bongo te papa moko azali modele pe alakisi libota na nzela mwasi bana mpe baozote trajet ntango akomi mpo na ye ifo alakisa yango bisika azwi lobiko bisika arencontre Christ na bongo na ye mpe tolobi na ntongo ke na biso na Proverbe 22 verset 6 tala papa ntango olakisi nzela yo mwana soko la tele yango te soko belisi na mwa eza soko mwana papa ya te alakisi na bizali badeko na ngai nous avons une lourde responsabilité biso bapapa na kati na kuti bakulwaka teka mwana makambo etali kuti makambo etali kabisa me makambo oyo etali nzela ya nzambe oyo etali misala ya nzambe oyo etali bomo ya seko moya tobe bana biso elle est grave. Mais awa prophète azoluba. Bola kisa bizana malamu. Bola kisa mwana bizana malamu. Boetita bokomo bange akotika ya boti. Et lobi na pokwa na zeka conversion de komoko katebiso to bana okende kuna matama. Parce que aussi de obike to lo ba sije moko mwana azaka observateur atalaka oyo papa na mama azosala
mwana to so sa génération na mwana so comme na image wana ya mabe alofuna naye mwana taka ko mubange nini kozwa boswa haleluya alisema tozwa kwa bana tako toza banda kisa katika ndako biso na oyo totoloba pe eko kana oyo tosa ne temple biso ezala ndakisa pour la soba bozana ndakisa na ngai Paul na ndakisa na ya Kristo akiteke oyo kabona zoba bona ndakisa esa bote tango au tuzalime kuumba Nzambe atazo lenga kutambo bosona ya Nzambe atexo parole Nzambe et puis parole de Yesu yemo ko sa effort pour temple na kati na ngo alors ya mshita pe bana Mungu Nzambe pe bazona na loko ya papa bote et puis passage tango le papa ni la parole bozona bana baziye kula kutanga Nzambe bazote ya mshita pe différence na histoire de l'histoire na bana na Mungu Nzambe différence les alléluia pote oyo papa zo sala amolo elle tous ont donné kisa ya papa ya biso pe tout autre nom d'akiso tous ont parole Nzambe to teaka tous ont le vie de prier tout ça la carte tous ont l'amour total sa mwana ketama tala na sana tala soit pesa mwana aye ba ko kapa ko fongola bo na kake tonka obola ko Bible so texte c'est vrai il était papa de biawa mingi basala bolango ibanda basala bolango bakamani mena kati ya tonga na kati ya musala zao mwasa ikambona meyo kona galaxy totanda galaxy tala ndenge to sala bolango na nzambe te biso Galatie 6 verset 10 Galatie 6 verset 10 totanda kwa Yesu yangona lokola tango ezenani okosala malamu tosala malamu yango na bato nyonso me kasi liboso na bandeko bino na kati ya bodimi tobeti lokola ngo pour le Bible ezobeta accent liboso bandeko na kati ya bodimi pote bolamu osala na bodimi na liboso Nzambe na basala Nzambe na bana Nzambe bolamu ni yango Nzambe akontaka tokosa mateke tena kana lions clair tena kana voye na lo sala kwa nini ofela ya kote abu bitu liboso na bandeko biso kati bo bodimi bongo te alors bisala wana mba tango tale kati Bible kabita asosala bisala bolamu na kati église asokapa batoma azokapa bana Nzambe bato kenda azokapa donc oyo azakana mbonde azokapa mongula ko kufa maye babio akta mama oyo moyen de kufa ba kere ko déclarer par Pierre aye baso l'accepter la bisala tala bisala donc le na mama baso accepter bisala na ye Pierre a l'accepter après ça ko baso pankolo Nzambe songa ko mwana tabita azonga moto azonga moto lokolo ngomale ko kakina note to simple kapo parce que mingi tozokunga proposama ko yeye zaba kote likambo na yo tango Nzambe atakasa yango na ko lekate même ata musala Nzambe aye ateli bosla yo abikisa kabato asekusaka bato mena moma wana tango Nzambe déclarer que limite wana ko moya al modifier go ezate mais o esana mboko ngunya oya ayo ke moteko kunya aliko bomba kila yo aliko kata mikono Nzambe kata na kilo wana Mungu Nzambe asa de déclaration alléluia asa kuya ya ko déclarer selon l'âme na yo alléluia ulamu la ndaka parce que tango akomwana Nzambe déclare que donc ataka bolamu Mungu na yasebi Nzambe mtakokusaka Nzambe ataka bolamu osaka bolamu osali na kata bundimi bolamu osali na kata masala
na nzambe kati misala nzambe yango na nzambe abetelaka yango mpe mpe dakisa mosusu tata moko na kati na liset kuna azalaki na ye un romain ye azalaki na ye mbongo na ye en tant que général romain ya kosalisa kaka libota ya bana nzambe alleluya alikotonga eglise esika bayuda balokosala mbongo na ye oliaki kopesa yango na banzela ya mabe ye akopesa yango mosala bato nzambe mokolo wana mosala na ye komo malade oyo alingaka na motema moko mpe nakufa me ayokisangwa yesu wana alobiki nono yesu wana moyuda oyo moyuda bayuda bakotongelaki eglise mekule mpe yesu moseli azobikisa bato alobi nono atindi bato oyo lobika na yesu wana yobeka nti omwana ngai aza malade mosala aza malade mpe nakufa kriste ilobi biso ke alikaki akoleleka me bato wana bayebaki misala tata wana mpona oyo motongela eglise baleka mokonzi amerika yango poti esika mozotia biso ta malamu na totongo ye tata wana donc nazakisaki kati na mondimi misala yango nzambe akontaka bango yesu achaki poso alandi bango bakenda ndako bakwana akomi na nzambe te mokonzi nazanga mto masumu nazalaki ntango yango yebana ngai me lobaka liloba moko mpe mosala ngai osali nini akobika krista telemi atali mondima tata wana atali bolamu wana nzambe abikisama alekakeni maloba ntango bato bazonga to ekuta mpe mosala wana azongi nzoto koloba alleluya akomi misala na kati ya mondimi na kati ya nzambe yango nde nzambe adeklaraka yango nzambe atanga alors biso baparent esengeli tolakisa yango tomana kati ya eglise bacotisation bana mike na kati ya organisation bango mpe basenga bacotisation bongo te alifo komesilisa mwana kopesaka fo kopesisa mwana koparticipe misala bato nani ya nzambe il faut komesa mwana ke antuka ntango ozwi kosisa te ozala kambela ndeko na yo pesaka olamu wana yango nde ezogaranti na ye te banebanga chaque fois tozala bolamu wana nzambe atalaka yango kote mokolo suka akosenga te akotuna biso nga nazalaki na nzala me opimanga biloko kolia nazalaki mopaya mopesa na esika kolanda te me bato bakotuna me yesu ntango etomonaki yo me ntango biso na osala mpona basala na ngai oyo nakotikela bino basala mo epanani ya ngai donc ozomona bolamu oyo tosala directement na mosala nzambe directement na mosala nzambe ntango nyonso nzambe akontaka yango akontabilize yango akontabilize na ye etango okomi na problème oloki nzambe sunga ngai nzambe kanisa ngai nzambe azaba livre de souvenir avec kotanga livre de souvenir wana moto azosenga na kanisa nini esi asala mpona ngai alleluya tobetele bwana moko nini esi asala mpona ngai alokuna nde nzambe kaka tali misala yo aloba akisi molimo na ye epai mosali na ye ayebisi deklare maloba mpona moto amerika yango ozoma différence entre biso yaka na présence ya nzambe awa tozala na bakate différent maintenant le même moto nzambe osala mosala nzambe azomona mpe biso me moko mais résultat moyen ezalaki moko donc elataka misala ya moko na biso ebolamu wana baleboloka so tokangami nango yango mpe komemesoki na lola alleluya yango yesu masi alobi ke nazokende pa tata na Jean 14 nake bokoseli esika po te ndako ya tata na ngai eza bachambre ebele soki ezala bongo te me moyen eza bino eza te po te esika ngai na kozala bino mpe bozalaki elongo na ngai boswalika bozalaki bolamu bozala mpe place wana alleluya yango tosengeli tozala molende ya kosala bolamu molende ya kotangisa bana biso nde kosala nini bolamu na kati ya kosala kolo et quelque part aussi dans Genèse qu'on appelle ça chapitre 2 de Tamawo, c'est l'œuvre de l'Éternel dont
projet osala bola bozwa nzambe. Projet ni osala ngo ya kosala kati etonga. Projet osala oyo ya un projet ambitieux mosala mpona nzambe. Pote nzambe ata place bolango mingi ezali mpona mpenza mpasa nini azongisa mpe bolango mingi. Alleluya. Koloba teke nzambe na kosala boye soko na sujection. Oyo kaka osala ngo wana na seme nzambe asengi kokisa osali elembo me nzambe ntango okokisa ngai na kozonga sokati osika mpona kopesa yo nini merci. Yango na Jacob na Genèse 28 Jacob esika oyo akutana nzambe esika oyo nzambe azali aliporte mpe kosenga nzambe voyage ezokende soki opesi ngai biloko kolia opesi ngai bilamba kolata atuka awa bisika na tie elembo libanga oyo nakotungela ndako mpe Jacob akei nzambe loko atalaki demande wana asalaki ke intere na ye nzambe eza wana afongoli bebukwe afongoli baporte nyonso asengaki apesaki mpe Jacob so tandaka te bible azongaki na basi na ye po teke nakokisa lelaka apesa nani na nzambe akei kotonga bisika Jerusalem Israel ezali lelo oyo donc bande wana ozomona bolamu ezali eloko mwa motuya ezali mpona kobikisa bomo na yo yango na Luc 17 kuna Yesu Masiya abikisi bamaladi 10 l'épreuve abikisi bakei mais moko na bango nono bisika bolamu euti bazokisa nini bolamu akekoluka ndenge mibeko Moïse nositila abongisi likabo na ye azongi epai Yesu abika Yesu nakopesa merci po baisraeli te baza fidèle na mibeko oyo ya Moïse. Alléluia. Donc mibeko Moïse okopesa merci gratuitement te boye boso nzambe. Il faut que na eloko ndenge mibeko zotinda moto wana mpe vraiment ndenge oyekisaki Christ atali azalaki un étranger azali na mpe moyola te mais atosi mobeko bayuda ayakopesa merci na nzambe yango kuna na Luc 17 olobika Yesu azonga kende bodimino esali ni ebikisa donc bolamu osali esali ni ebikisa yo donc asele guérison wana pour des siècles et des siècles donc moyen songo manani oyo olekati na lisusu eza te bande ona efisaki tocomprendre yango na kati ya présence ya nzambe eza secret yango wana ifo kosala bolamu ifo kokatisaka kosala bolamu liboso ya nzambe kosala bolamu na kati kosala nzambe kosala baposo bolamu ekozongela yo kuna badisiple babi na Seigneur Jésus Christ totiki bandako na biso totiki misala na biso totiki mabota na biso etokangaka na Yesu Masiya kodanga bisika biso okende mais sikoyo eloko nini tozwa eza moto te eloko nini tozwa mais Christ areponde bango oyo nyonso atiki oyo nyonso nakosala ya mabe na kala oyo nyonso atiki baresponsabilité ma alandinga Yesu lifuta na Yesu adabo ana mabele mpe ntango akufi bomo ya seko na seko likolo. Alleluya. Tobete le bona boko donc bandeko na ngai bolamu efutaka doublement. Donc Abraham ntango akofaka mwana ye Isaac ndenge nzambe akindaki ye lelo oyo libota Abraham eza mpe eza bongo te eza spirituellement eza mosuni il est béni cette vie là donc eza bénédiction donc pour toujours eza vraiment dit côté pour un juif n'est même pas un juif pauvre demande ton son origine de mort il n'y a même pas un juif pauvre parce que libota na lia Abraham nzamba pambola alors bande ko ngai pona bolamu oyo Abraham asala liboso na lia ya nzambe. Alors ngai tana comprendre yango mais dans ce exemple a été gagné d'avoir appliqué. Alléluia. Une chose est de dire, une autre chose c'est d'appliquer. Il y a qu'à imiter ndenge bakoko de biso basala ke boso na ya nzambe. Pote bolamu na nzambe zoaka ngapena zo yako. Pote faveur na nzambe pesaka ngapena za na mona kati bota na bai. Eza pote nani wana aboye kozo di pakola. Atonga comme ça.
osala bolamu na kati ya mosala nzambe yango nzembo te bwa yaka kolona na mosala na yaka kolona na mosala na nzambe yaka kolona yokozwa mapamboli donc kolona na mosala nzambe pozwa mapapu alors nzambe atala mpe dimension bolingo ozolakisa ye po te bakutala mpe dimension ya richesse okopesa yo eza bongo te et bible bike na 2 Corinthiens chapitre 9 verset number 6 ke oyo alonaka mokie abuka mpe nini mokie na présence nzambe tozuya soki olone mokie ngepesa ata nzambe bitiali sida kaka ye nzambe mpe akopesa nini bitiali sida kaka alleluya me motu oyo alobeki nono nzambe oyo aza motuya aza monene asalaka bikamo nzambe amérite mpe kado ofande oyo ekobongi na ye nzambe opesi nzambe valeur opesi nzambe considération opesi nzambe lokumu na nde okaka na ye nzambe ntango otushe motema na ye mpe ya kotanga yo eza moko te motu oyo atushe ngai na likambo boye aza nani alikidi yango psaume 37 verset 4 bike nzambe azaka koesengo motema na yo bongo ye akopesa ngo motema na nzali ni donc ntango totushaka tro na nzambe ntango totushaka tro na nzambe akopesa oyo etushe motema na ye nzambe akotaka na motema motu oyo azali bolamu wana mpona kotala posa na ezali omona toyoka oyo ozala nango susi na kati monda yo yango mpe nzambe obundu na se motema na yo toakokisa yango topete bwana bongo alors na tozosukisa Hébreux 4 verset nango 2 verset 7 na kozanga kotosa kozanga kondima mpe bato bazobilaka moyebilaka oyo na nzambe kokosaka likolongo ntango tozali na présence nzambe bisika molimo santo tozala apesaka promese eza bongo te molimo atutuki awa alobiki tala likambo kosala yo tala likambo kosala yo tala boye tala boye tala boye mena elaka oyo nzambe apesi yo esika ekokisa me nini esalaka ekokisama na kati bomo na yo nini esalaka mpe ekokisama te kati bomo na yo soki tala mona Hébreux 4 verset 2 26 pamba te tosi toyoki elaka ya nzambe obele ndenge bakoko na biso bayokaka nzoka nde elaka yango ememaka bango bolamu moko te mpo bandimaki yango te alleluya elaka wana nzambe apesi bango epesa bolamu moko te mpona nini bandimaki yango te ondimi kati yango moezala donc bolamu kati bango ezalaka te yango elaka wana moyeba okosoma kati ya bango ezala na verset 6 alobi susu bakoko bayokaka elaka nzambe kasi bakotaki kuna te mpo baboyaki kondima mpo baboyaki kondima kuna mpo babike mpo baboyaki kotosa voilà na verset 11 bongo tosala makasi mpo tokota na esika wana ya kopema moto moko te alandandakisa bakoko oyo baboyaka kotosa alleluya donc nzambe atakaka olobaka biso kotosi no oyo atosi nzambe asa nini akokisi alleluya matei po toyoki awa soki osala mo misala na kotosa oyo eza kosala misala alleluya alors nzambe mpe akokisa mais soki ekokisa matei elaka nzambe ati mona yo seke deux choses sema bondimi na botosi bondima kozaka bolamu apesaka
beko kusaba te kati bokufeso bya kozanga kotosa o nzambe ozebisa yo epekisa mpe elaka nzambe eko kusaba te kati mpona yo oyo aza motema koyoka oyo aza motema kobomba oyo alingi kosalela ya nzambe yango